domaine ya ba prison satanique ceux qui bato bakia kotanga ba ko vexo na utopesa ba ko mona ba lobi que Jésus Christ tanga kufaki asalaki 3 jours et cachot ya bakufi est encore très dangereux dans le bakayango ko le cachot ya muto bakangi na mai à travers même papier mouchoir oyo. Tant que tu travailles magie, naza la capacité ya kozwa mutu ko tinda ye na ces jours de mort, naza la capacité soit mai kaka na tienda mai muke na zui mai ya bibembe na sangisi et na beti prière tant on beta prière na kati ya mutoki na ye eza na ba aden na ye na zui mai ya bibembe na sangisi na beti prière ba tenir surtout à la na tra oyo naza la besoin que babima surtout et bembo ezalaka ke et pourri prix ya mai wana eza différent na prix ya mai oyo ozako oyo bembo eza nzoto makasi basokoli donc le même mai wana okoti pe kopesa ngo ba musicien bazaka na besoin de succès kopesa ngo pe ba mamo batekaka po biloko neteka mabie wana mai oyo zui na mo oui. Le problème, les alliés, c'est un problème à pasteur. Pasteur, azo qui nous traité déjà, moutou ou asa lié. Attention, papeli. Et ça, là, tout ça, ce tambola, asali déclaré yamoko comme hôtel de mort. Oyambi, oye pour botisaye, oye pour traiter, et même moko na kufa. Dès que le docteur a ça soit amphité. Les pasteurs à subir conséquences moko spirituelles au équilibre au nuire. Si à qui téléphone est filmé pour ceux qui a koufi, Oyo, c'est une fille où il y a un problème spirituel. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Fais l'éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance ainsi que de la fidélité au Bopé Sarabisso dans le meilleur de chaîne. Merci parce que vous allez renoumbrer à chaque moment, monsieur Koti. Ah, papa, il est ton monakio. Ah, papa, chiki, monsieur le kaki kitoko. Oui. Tomoni fidélité na bino, tomoni bolingo na bino, tomoni appui na bino, na nyonso bosala kana kata le meilleur de chaîne ou ezalaka chez Bisso Télévision. Merci na bande ko nyonso balandaka biso partout, merci na mutochaka pour ce jour na yo, merci na ba remarque, merci na ba suggestion parce que ba commentaire na bino nyonso to mona kango pe to comprendre que to travailler na batu. Et merci aussi na peuple à Lubumbashi parce que lorsque to zala ki wana to mona ki bolingo na bino affection na bino vers biso boyamba ki biso ndenge sengelaka bopesa ki biso bolingo oyo esengelaka na batu bapesa batu na bango balingaka. Merci na bande koneso bazala ki wana, merci na batu pe basunga ki biso d'une manière ou d'une autre. Merci parce que tant tozala ki wana nzambende azwa ki puissance nae ya ko dominer pe to mona ki miracle et s'opéra qui le jour il y a le 25 et aussi que le 26. Merci na bande nyonso, merci na bino nyonso o bolingara chaîne oyo chez Bisso Télévision nga papa Eli na ye pour na kopesa bino mbote yo pe moto sabonate ndeko na ngai yebisa ndeko wana asabone acha pour ce jeune na ye zone minutes à muke moins 10 secondes oyo au moins presque ba komi s'abonner cliquer wana s'abonner et bandako kende sous la place sous mon panzi et ça cloche à notification chango toujours pourquoi tu es toujours elingo lo babo lorsque papa Chouki a côté ces émissions na chez Bisso Télévision aux allez la première personne ya komona émission ba betelo li soloté yo moko vivre parce que na kata chaîne yo eza chaîne chrétienne. Esprit de Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, c'est qu'Esprit de Seigneur est dans la kata papa Chouki. Ne me makaï, pour me milayo émission, bravo Jésus. Police des stars, derrière le masque. Ainsi, tout ce que monsieur les gars, même c'est grâce à Dieu, pour moi, dans le beau qu'on a nzambe, obi sama. Nazanga mon côté, na plateau qui toque chez Bisso Télévision, je suis avec un homme de Dieu. Ça fait vraiment longtemps. Et, nzamba zamalam. Ya on a ebisara yo olali olamuki
glorifier l'Éternel. Peu importe aux unes de ma botate, mais comme sans zambi. Moto to yambi, azam moto yo, azalaki ex-sataniste. A baby ça qui vine mobimba, na kosali la diable. Mais nzambe tango ye, et comme moment na ye, zamba tela ki nenga sa ki diable te. Azu grâce na ti likolo na ye. Lelo bato ebele bazo tatola. Pour na prophète Josué Kitola. Tozaka kana ye lelo nde. Nde to benga ki to solola. Ameka ko nimbola biso. Prison satanique ezalaka ndenge nini. Nde ko na ngai, ozotala ngai. Mais peut-être ozo bateke non ozo vivre wana, ozo vivre na se ya prison satanique. Ozo bateke ozo vivre wana, ozo vivre na kati ya bokauki moko quelconque, yango monaka activité nyonso yo salaka. Et marchaka te. Pourquoi marchaka te? Parce que oza na se ya prison. L'homme de Dieu oto yambi lelo. Toromega osola na ye, aromega koyebisa biso. Lolenge nini muta koki komiyeba ki azali na prison satanique. Papa, je sais que tout là n'a pas si bilombote. Bonjour l'homme de Dieu. Merci, bonjour. Et ça lit kalamakasi. Oh, tout le monde est venu sous. Oui, ça fait plus de 2 ans, tous les calculs sur Pensateur. Déplacement Salaki et puis Salaki Pensa, na ba prière aussi à Makase, ba montagne, ba jeune, de Salaki Pensa que tout ça la épée absent na la télévision, mais tous on qui tu es que année yo, tous on a bien longo. Zamba komisama. Sous votre permission, Yamboto bande émission, na o esika to rendre grâce et pas zambi. Au kamba biso na prière. Éternel, Zala, conducteur, il y a émission Alelo, Mona Bakbagoyoka, Pe Pambola Bango, na kombo na Christ. Amen. Amen. Ah, prière qui tourne à l'homme de Dieu. Boni et ton nzambi. Non, l'église, ça va. Tozo ko bunda bunda ndenge nzamba zo sungela biso. Malgré ça, musala a facilité mais ko la zo sunga biso aussi. Église à la commune. Église ezali na commune Alimete. Okay. Précisément na quartier Kingabwa, na avenue Muséum 45. Donc le même immeuble wana ndebisika oyo orphelinat na biso pe ezali. Ok, on fait une dans le même bâtiment dans l'église. Oui, donc totongaki église na C. Ok. Na deuxième niveau ya église nde totiaki orphelinat zawana. Bana pe bazo vanda bien. Oui, bana bazo vanda bien, tozo bunda bunda. Bana tozo bazo vanda kamwa bien. Malgré que bande ko bazo ka engagement ya ko soutenir orphelinat wana, ba tika la penza mingi li soute. O banyoso bazo ko benga biso pour nous soutenir, ba tika la mingi te. Donc, on est au Penda, on a batangi bientôt. Donc, sur 19 enfants, après, on a 4 de Zakotanga. Les restes, on a fait parce que ma coquille est à penser, il y a une charge na bango sur 100%. Donc, c'est ça. Na rosala mbela, na bato bazota la biso, et ce qui t'habite à Dorcas à Zongaki, et ça qui a cause, il n'y a pas bien fait. Peut-être yo espéra ko bota, mais o koko simba banate. Avant tout banda émission na papa zamba touché na motema na yo olo ki la bana na ne fils kata biki peut-être musoba ah papa il senge belé na zana ngota ta biki mususu mpanzi na kokolo kata kai mususu mpanzi na kokolo kata $5 bo pesa papa ki tout là pour que bana batanga ba évoluer be soki bana wana batangi ba komi lelo bato minene na vie bana na ba omona papa ki tout là mutatangi si bango mais nzambe oya monaka former ya mwindu na sama ya mwindu na libanga mwindu azomona ke ezalaki na makasa papa ki tolati ezalaki na papa moko pembeni o azalaki na Afrique du Sud achaki poste jeune na ye ezalaki na papa moko azalaki na Allemagne nda azwaki pe contribution na ye achaki siko nzambe muta pambola akopambola yo tango bana na basengi merci nzambe apesi bénédiction na papa ki tola yo posa na part na yo ya bénédiction l'homme de Dieu to benga ki yo awa parce que yo zali o zalaki ancien na monde wana auto tanga kombote parce que le coup mose nzambe bo bandaki ko coopérer ndengeni parce que il y a la bato belé bazoloba nzamba balaki il peut pas passer à opamboma na 2026 oui 2026 en ya to leki 3e mois auto na 4e mois rien ne marche et ça la ranoni. Bon, merci Papa Eli, peuple de Dieu, tous en émission, ceux qui ont collaboré sur Ngayo, beaucoup de vexo, beaucoup de temps en Ndaku. Ephésiens chapitre 4, verset 8 jusqu'à 10. Donc, Ephésiens chapitre 4, verset 8 jusqu'à 10.
Papa Eli, toza na ba prison, plusieurs sortes de prisons. Toza na ba prison physique et toza na ba prison spirituelle. Prison spirituelle, eza prison où ezali prison moko les plus dangereux que les cas prison physique. Ok. Donc c'est-à-dire na prison physique, na kotoye ba ke papa Eli ba kangie na makala, papa chic aza na matete. Na kokende ko rentre visite na ko kende pe comme un maître avocat comme un général colonel pour nous ko défendre peut-être ndeko nangai mais na domaine spirituel exactement passé même un général même un colonel pour akende ko défendre moto na domaine ça spirituel. Donc c'est-à-dire que na kati ya domaine ya ba prison satanique ceux qui bato ba ko tanga ba ko vexo na to pesa ba ko mona ba lobi que Jésus-Christ tanga kufaki a salaki 3 jours. Et na kati ya 3 jours ya salaki akendaki même ko libérer bato mususu oyo bakangamaki na boloko ya séjour de mort. Donc c'est-à-dire mokili biso to mona eza mususu eza pe na mokili mususu o miso bo moto bezo mona te o ezali ke na mboka bakufi eza na baboloko. Et na kati ya baboloko wana papa Eli par rapport à question oto na ngai moto a côté ko sala kazali na se ya boloko wana pasteur a côté mon bénédiction mo sakola côté sakola mais le moment que bénédiction na yo ezali na ko kangama na kati ya prison to yo moko osana kati ya prison c'est difficile pour te oyo prophétie mo sala nzamba lobaki te longo nzamba sala nzamba lobaki e ko kisama na ko to peut simplement ko ba mo sala nzamba bible so ko lobana biso Joseph alali a loti ndoto ndoto Joseph et c'est là qui comportait bénédiction moko et c'est là qui a makasi mais au moment que tant oyo Joseph akiba kangi Joseph batekiye akena ndako Potiphar bible za ko lobana biso ke Potiphar azaki béni parce que ayambaki Joseph. Okay, mais oui. Problème c'est là qui toujours Joseph yemo azaki bénité donc ameni bénédiction mais yemo loko la za na prison bénédiction na ye et comment qui pona intérêt ya Potiphar. Donc c'est-à-dire que prophète a retourné prophète a retourné prophétiser mais romona ke loko wana eleki prophète azali kutate elingi ko lobake mutu tamba za na kata prison satanique prophète a retourné mona ke non maman ça fait 15 ans azobotate bazé mezo longwaka yo mais prophète amoni ko za na mwana mais peut-être prophète amoni présenté amoni nanu les pamboli mais amoni présenté. Donc c'est-à-dire que les vrais prophètes il faut avoir retransmettre peut-être message en dengue wana je m'excuse na condamner bangote il faut ayer bananu via mutuana ezabisikani parce que ceux qui Potiphar dengue basalaki na Joseph ceux qui même Joseph abotaki bana na yena ndoka Potiphar balinga bazala toujours esclave ya Potiphar parce que papa na bango aboti bango na kati ya esclavagisme. Donc c'est-à-dire que papa Eli cachot ba cachot spirituel ezana ba réalité et cachot ya ba kufi est encore très dangereux dans le bakayango koleka kasho ya muto bakangi na mai koleka prison ya mai koleka prison mipepe koleka prison ya zamba koleka prison ya savane koleka prison ya ndaku ya muto parce que attention et ça na muto mususu babomiye akena séjour de mort mais amenaye et ça kaka na kata ndaku muto bandisi yango et ça pela muto mususu batie na prison akena prison ya séjour de mort mais prison na batie na ndaku ya muto on a plusieurs sortes de prisons mais prison ya bakufi to prison ya ba séjour de mort et ça prison ezali très dangereux parce que ça na ba signe o etambola na mutu osomona ke moto yo asa na kati ya prison ya séjour de mort. Donc c'est un moment que ça na kati ya prison c'est trop difficile. Bible so ko bana biso loko moko papa Eli Jésus-Christ na kati ya temple azoteya balobi ke moi si moko akoti tant moi ça na koti asali na konki na simana ye mais Christ tant moi ça na pesa offrande Christ abikisi ye mais infirmité azalaki na yango batu basiliki Christ alobi boyebi te gaza mwana mwasi ya libota ya Abraham. C'est-à-dire ce kotali lipamboli o Abraham alobi na kati ya descendance Abraham kolo azoloba na Abraham na kopambola descendance na yo bakozala béni bakozala mais mwana mwasi wana azala kati ya descendance ya Abraham mais azali maudit. C'est-à-dire avec des bénédictions, azalaki emprisonné. Donc moyen lipamboli moi sana simbango ezate. Au continue que soit vraie prophétie, mais le moment que tu es dans la prison, ozo sala musala pamba. L'homme de Dieu. Kolanda maloba bino lo bibi. Parce que bozaki na kati ya monde wana. Ngala lingi lelo o révéler peuple de Dieu.
parce que yo uti kuna oyebi comment bana ko fonctionner tant oso bana biso ezana moto mususu pasteur amoni bénédiction pona ye mazi azana si ya prison ata bénédiction mo simba ngote lolenge Joseph nanda ko poti oui moi simba bénédiction za kiti siko bosala ka ndenge nini pona ko kanga mutu excusez-moi pour le terme maintenant zongela mo malamu bande ko sala ndenge nini oui pona ko siko mutu ko kanga ye mais ba pasteur azomona bénédiction mécanisme ezaki non ndenge. Ah bon, et là, quand le professeur Papa Eli, émission, il faut faire l'effort, tout soit des séances. Ok. On a fait l'effort lundi ou mardi, on a pas de continuité parce que les alliés prison spirituelle, comme prison à Bakoufi, ils ont mouneni. Ok. C'est-à-dire quoi? Pour la kokanga mutu, et là, quand le bosso, pour la kokanga mutu, quand il na kata prison spirituelle, et ça n'a pas fort ébélé. C'est-à-dire quoi? Avant peut-être les prophètes à prophétiser, il a vu, l'étoile, il y a mon toile, pourquoi on a que Christ est en botami et le représentant que cette étoile. Mais bitumba, ceux qui carabent un zambé tant à ça comme mon étoile, a mis cette étoile, mais le problème c'est que Hérode est en mon étoile. Atika étoile qui m'y a été et le coup on s'amba salaki aïe que bitumbe telemi il faut le bosser ça na kimisa moana a qui doit évoluer na Égypte. Donc c'est-à-dire quoi les moments que mutu azako sambela naye les moments que tant de travailler magie si azali faux chrétien à travers même papier mouchoir au jour tant que tu travailles magie, n'a pas la capacité, il y a besoin de mutu, quand d'ailleurs na ces jours de mort, n'a pas la capacité, il y a recours ici na prison à Maï, n'a pas la capacité, il y a recours ici na prison, il y a mi pépé, n'a pas la capacité, il y a recours ici na prison, il y a Zamba, prison, il y a Savane, et n'a pas la capacité aussi, il y a comme ça la vente, il y a aménagé. Parce que, et ça, c'est comme si, oh, il y a une spiritualité, on peut vendre, au côté de Teka, à Mamoutou. Et ça, alors, les moments que nous avons si exemple, les motos qui n'aillent, d'un so pangu ça, à bois qui papier, à ça la christété. À travers motos qui n'aillent, donc c'est là qui a capacité, il y a Rosalanine, il y a cause de maï kaka, na tienda maï mouké, na zui maï bibembe na sangisi, et na bêti prière, tant qu'on a ta prière, comme les motos qui n'aillent, na katia motos qui n'aillent, et ça n'a pas, aden n'aillent. Il faut que présence naie to parti ame naie et kobima Comment monter ensemble parti ame ne kobima tant parti ame naie et kobima ndenga sikono ko tuko za a parti ame wana na tindi yango na prison ya séjour de mort et tant on tindi na kata prison ya séjour de mort ndevi ya mutu wana et ko tuko sala ya ko kangama na mboka ya bakufi donc na tindi on a séjour de mort. Na côté peu exemple moko ceux qui toquent pas bande ko sakata komona ke ba mi maramutula nsokunde ngeni mutazo tambola mutazo lia azana cité mais ba memaye je m'excuse na zamba parti ya amina ye ezo opérer yango no moni batu mingi basana kati ya prison parti ya amina ezo opérer azana innocent mais le coup la zana nzambe te na kati na ye ba ko tuko zo mutoki na ye ba beti prière ba bimisi yango ba zu parti ya amina ye ba tinza ngona mboko bakufi alors ceux qui le coup la za mwasi étoile na ye kangama étoile na ekota na kati ya bitumba to compliqué mabota to compliqué finance na ye akoto so bazemi solungwa OK et to ça la capacité de travail magie ya repesa yo donc c'est-à-dire que comme il partit amina yo ça la séjour de mort nyoso yo ko sala eza malamu te ceux qui to yo ki mawa to ko peso mwana mais mwana de bakoto pese baba akoto za la kizengi Osomona même chose aussi ceux qui ça mobali tant to ko benda mutoki na yo ndenga lazo pangwisa na kotsama ya bibembe na beti ba prière et après ba prière wana et que présenter mutu mobimba na kotuko ba pena mobali ça là impuissant et le moment que il y a combien puissant à ça déjà recouffa les moments que zo bota bana bazo vivre te bo ça déjà recouffa donc c'est ça et ndenga kotinda mutu na kati ba prison spirituelle et ça na bandenge belé ndenga la tuko spirituel le sus awa bato balala na botel à quel hôtel même hôtel nyo surtout ya mokili tango zo kende yango eza ndaku na yote net nganda kuna ngesa consacré bureau na ngesa consacré
voiture na tambola ils sont consacrés. Donc nyonso yanga ils sont consacrés. Mais les moments que mutaza na zambete, aucun hôtel, olali, tsana mutu na yo, okoto tika. Mutokine koto tika là. Même ce koto kite. Mon pépé na ya kopemela. Et que tika là. Donc on est aussi capable ya kozwa drawana na ko kopé na esalaki okoto que nous coopérer pe na batu hôtel. Tango coopérer na batu hôtel, ba ko kamolela yo mai o ba avant tango ba sokoli, ba avant ba sopa ba passer mai ya salité wana, ba ko topesa nga kama parti. Et parti wana nga no kende nango na zui os humaine, na zui mai bibembe, na sangisi, na beti prière, ba tenir surtout ala la na dra oyo, na sala besoin que ba bima. Et ko bo sanate. Ce qui peut me taquiner là, na moi si. Et tant que là, na moi si wana, c'est permis na yo ko totanga. Monsieur se rappelle que moi c'est na règle tikali. Alors tant qu'on a reçu la prière wana et quand tu me ça moi c'est na mobile. Tant qu'on ça ensemble, qu'est-ce que je peux faire? La prison, il y a mboka ba kufite. Donc c'est-à-dire na reçu la capacité, il y a rekotisa yo na prison ngai na lingi. Pona teka yo. Ce que ça qui na so coopérer na esprit principal na ngai. Ezali batu bakufa. Donc, Moutouwa na kufa, pour azalaka toujours makasi, il faut ngai, nazoka batu la prison, nazoko tsarabango, ndezo salake, que je sois fort dans le domaine spirituel. L'homme de Dieu. Papa Guy, merci pour l'enregistrement. J'espère que vous avez enregistré Bisso, né Michel se dérouler là, papa. L'homme de Dieu, c'est qui est saigné la moutou, a utilisé papier mouchoir. Bon. Et ça, tu retrouves avec ça papier mouchoir. Mais problème, la retrouve sur un moko. Au moni, Bible le dit, et lilingi to mouchoir, il y a Pierre. Mouchoir car il y a Pierre, na motoki na ye, venga les opangisa, batwe belé, bazala, guéri. À cause il y a papier mouchoir kaka. Donc tu interdire, batwe ça de la papier mouchoir te. Mais problème est allé, ce qu'on a dans zambete, vaut mieux somba mouchoir. Aux opangisa motoki na yo, tant comme nanda kono koto sokolo tandi. Netso yanga atana saleli yango na tina se ndoki ya lokoti yango osali musala ya punda parce que suis un homme consacré. OK. Na sali na kati ya baboloko te. Problème est ça que mutu nyonso toza na kati ya boloko asali lié, osali libre te. OK mon papa pour mutu azala l'aise na sa mokili fa azala libre. Papier mouchoir nanga atala pangusi nango boye na boaki. Tu es un homme libre. Okanganga ndene, obundisanga ndengene. C'est que Seigneur la moutou a consacré vie. Donc, et Seigneur la moutou, première des choses. Donc, tout le baquet, première des choses, il faut avoir un père, un pasteur. Deuxième des choses, et ça que Lucas, papa wana ça ma casse dans le domaine de la délivrance. Et ça, tout le monde a l'élo. Délivrance, c'est ça processus. Délivrance, c'est ça le moulay. Il y a la différence entre le miracle et la délivrance. Tant que nous avons la délivrance dans sa totalité, il y a des procédures à suivre pour nous avoir la délivrance dans la totalité. Donc, tu retrouves avec sa papier mouchoir, mais mon il faut aller en Zambé, vrai Zambé, dans la Zambé, dans la Zambé, zala homme de prière, zala femme de prière, et que ça, qui ose la protéger. Parce que sans la prière, sans la crainte de Dieu, sans comme il m'a dit, baboloko, osaka mutupamba. Parce que Christ est mort tant que la livre, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'esprit du Seigneur est sur moi. Et pas Koringa. Pendant que Pierre de Banzambe, abandonne Kotanga. Monsieur Christ, si on comprend, il faut s'en essayer. Pendant qu'on libérer, bateau à Kangami, na Boloko, et pendant qu'on guérir, ma cœur brisé, et pendant qu'on longo la bateau, na katia boumbu, il y a Satan. Donc, tous allés, na 3 catégories, il y a Bakangami. Tous allés, ma cœur brisé, tous allés, na esclaves, et tous allés, na bateau, na prison. Donc, 3 personnes là. Donc, si on est en prison, tous esclaves. Si on est esclaves, c'est-à-dire, tu as des cœurs brisés. Donc, bateau, nous surtout, à ta prophète, à manigo prophétiser, comme dans l'élo, c'est difficile pour Simba. Donc, c'est ça la prison. L'homme de Dieu. Au lobby que avant pour ça la barrière, tu vas tant pour ça là. Bonheur aux hommes maya bibi. Alors maya bibi bien méthode ni bande ko lika pour beaucoup matina morgue aux hommes maya bibi. Et na ba biloko ni bande ko singa pour na ko kotsa mutu na kati ya prison satanique. Bon, pour na ko zwa ndenge to tant to zo opérer, pour na ko kendo ko zwa maya bibembe, il faut mettre cop na ba sentinelle. Surtout, et bembo ezalaka ke
et pourri. Prix ya mai wana eza différent na prix ya mai oyo ozako oyo bembo eza nzoto makasi basokoli. Alors mai ya bemba moto ya pourri oyo ezaki basokoli te bazuli biso yango kaka oke na morgue coopérer na moto na morgue nde abanda siko bombela yo mai wana obise bono kwa na 2 semaines bon ebembe moko eza bato bazoya te c'est poli l'été bemba l'état donc ya ko profiter mai wana de tango koya apeso yango nde ekoyede yo na ba service ebele oyo ko tuko sala na mai wana donc le même mai wana okoti pe kopesa ngo ba musiciens o bazaka na besoin succès même mai wana okoti ko kopesa ngo pe ba mamo bateka ka po biloko neteka mabie wana mai oyo zwi na mo oui wana zwi na mo wana oui loye nango osalela ngo prière obetela ngo ba prière okoti ko zwe loko okoti zwe lamba moko pesi yango epsi lamba bato bamona ate elambo yo kaka soko lati kaleson tsaka ngona se tango zo bima tsaka ngona se do atsela lamba wana na se tango zo kende soka teka mikate mesa mikate tondi na bato ce qui est ça que atekaka bitabe komona bitabe zo mela te ce qui est ça que azana maison komona que maison bato bazo kota bazo soma pena biloko donc à travers marijuana ça dépend ya prière mais ce qui est comme que senga que okoma na mbongo ya belé wana naza sur la besoin na personne ya bibembete wana que comme yonde faut pesa ngai membre moko ya famille na bino parce que membre ya famille na bino wana nde akokoma siko esclave na yo mais bibembe ya motonga na zui eza lokola ke ama mutu wana nga nazo pesa yo nazo kabulela bino ama mutu wana soko za 10 na koto kabola amo ekeya pour aider 10 personnes bateka 10 personnes bakoma na kamo ba moyo mais soko komi ke okoma na mbongo ya ibele wana na kopesa suma ya bibembe te donc c'est à dire que na kozala na besoin opesa nga tata na yo to mama na yo pour que ngai na sala nini to boma ye po akoma esclave na yo abanda ko salela yo. Donc c'est pourquoi mon mboka maman ya bakufi et ça na ba réalité to mutu ndongo salwa na papa yebaka ke ozali important nzamba salio na ba capacité nzamba salio différent na satana yango moni ke mutu asa sacré limbisanga na langage plus que des anges. OK. Mutu asa sacré plus que des anges yango moni même satana akotope so mbongo te so pese mutu te pour mutu asa sacré yango moni ke même mutu monde bakufi so bakangi mutu et ça là il faut un pasteur a une méthode yana ndenge tambolaka pour que nobimisa na critiquer na nga batute na boyi pe batu bakindete l'autre fois na lemba na super na qui un peu matinal na bitena so mamolo au mot quelconque na lia batu ba travailler na kati ya ba maison wana ba bimisi cantine mo ya rouge zaki mo muke bazui mai ndeza ke mutoni ka vitre au so ba mai te bongote parce que moi mon to za na bilanga ba so mai na maboko ba so bongo na libosa porte parce que ba porte la bongo za sorti na entrée libosa bena porte bongo ba so mai ya poussière ndeza so za na feti mo eza mai ma beleza ki ya mukauka ba so mai muke na maboko c'est que même na ba maison to ke na ko so ba biloko oui même ba maison na plusieurs personnes ba se ko so biloko bo pesi bango. Et si quoi batomba hier azo boka mai wana c'est-à-dire que akoto boka mai pe la porte na ye moto nyonso to azo kota za na nzambe te dès que zo nyata kaka place so pa ki mai parce que ame koto kota déjà la prison ya bakufi na sombelo bakangi na amna ngai o sombelo bakangi na amna yo o sombelo ko bakangi amna yo yo pourtant bakangi kuna avocat zate tata o memelo bilo zate tata mo so ya otaula zate visite no comme yo moko soko za na nzambe okoma olota bandoto ya cimetière. OK. Visite comme yo moko soko za na nzambe banduko monda sikoyo bandoto ya ba cimetière ya ba cercueil okoma vanda okoma yo solo ya formol okoma vanda oso yo solo ba parfait. Donc ça montre déjà que moto asa déjà na kati ya prison ya bakufi. Yango moni to lobi que ceux qui ko la possession makas je vais venir encore le lundi pour to meka mokie ko loba. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Et au bisa kibiso un message. Ou esengi na bino bopesa. Peuple des autres, le message est kini. Na linga kina senga mokie bandeko basunga to ba autorité basunga mingi. Le docteur
docteur oyo abuti kokanga awa soki le pasteur là. OK. Problème ezali le problème ezali eza problème à pasteur te. Pasteur azokende ko traiter déjà mutu oyo aza lié avec l'esprit des morts. Oui. Donc docteur azo traiter une femme oyo aza déjà condamnée dans le monde ya bakufi. Alors comme lui le pasteur azaki distrait yango na moni. Attention papeli. Et ça na mutu so tambola azali déclarer yemoko comme hôtel de mort. Oyambiye oye po botisa ye oye po traiter ye et même moko na kufa. Dès que docteur azana so amfite landa babotola ye diplôme ya nini. C'est fini, c'est la mort. Oui. Quand banane bandola lanzala, c'est la mort. Afute la randa taba bengane, c'est la mort. Donc c'est-à-dire que les pasteurs à subir conséquences moko spirituelles au équilibre au nuire. Donc tout le bas vie na yemo pimba. Quand on a traité qui passia wana, des docteurs à côté na kati. Na kati bitumba. Papa, tala, même mes papeli, même au kobala mobali. Au kobala moisi. Au mobala kobala moi si to moi ça bali mobali. Si que l'homme oyo kobala to mobali oyo kobala to moi so kobala, ce ka saka que quelqu'un o azali emprisonné na monde ba kufi, yabaka ko kotisi kufa. Ndako nayo. Même ce qui c'est osaki na bozu. To ekangama. Même ce qu'on yambi muta marque wana na hôpital. Dieu merci parce que ce qu'on doit comprendre le koyo kufa de chez Kotaki, moi c'est un esprit de mort. Landa langage à pasteur, il y a pardon, il y a docteur. Alors bien natia qui téléphone et filmé pour ceux qui a koufi, bah le batek na bomier. Donc c'est-à-dire kufa déjà et c'est là qui déjà na katia, ko circuler na katia ni noana. Nzamba mawaka ka batel pour moi na kufate. Mais c'est une femme, oyo, c'est une fille, oyo azana ba problème spirituel. Donc ngela senga kaka na ba mama balimbisa ye et batala pe quand même bolamu na ye abundi bitumbe za yete. OK. Akoti bitumbe za famille batu. Le docteur abundi bitumbe za yete, le docteur akoti likambo yezali ya famille batu. Ya zomona kezo que nous traiter mais akoti siye la femme elle était une porte de prison. Yango moni maweza ngambo. Kondimeza problème. Soko ki mawa, yeba mkolese ko memangambo. Soko ndimi, yeba ke problème comme na porte ndako nayo. Vomi oboya, muto boyi aza problème te. Mais muto ndimi ndako tra na problème. Au moins bande connaît boyi basundule moi swana. Ba côté na problème te. Si le deux docteur wana, mais ya côté na problème parce que ndimi. Et ça ba tumso ko tonti mabango, et ça ba tumso ko tonti mabango te. Na na moyi. Motema malamu za problème, motema malamu za ngambo. Donc yangwana nyonso tokoto sana na sena moyi yango wana il faut yeba non état d'âme ya mutozo yamba asana neti epe bonozo kaza pasteur c'est ça papeli message ngana koto senga na bakonzi eza que ba mama présidente ba mama nyonso tout ko bandela na première dame quitter ba mama nyonso tout ba limbisa ye deuxième de chose ba prendre que abundi bitumbo eza yete à côté problème eza yete. Merci beaucoup, papa. Papa, je suis qui tout là. Et ngalako le maman Denise Oazali, maman numéro 1, Yambo Canabiso, l'homme de Dieu a tout expliqué. Tout le monde en a partie physique, qui est docteur à ça les mauvais actes, Yagobi Misa, nudité à moi si, les bandes pour n'abattre nyos. Mais tout le monde s'en ok, à côté bitumba, ou ezalaki bitumba na yete. La fille à question, azalaki montaki na kata prison. C'est qu'il va préparer qui déjà liwa na robota na yi. Mais le docteur loko la baninga ba ko traiter te, ya bimi loko la motali boso oyo batu ba yoke la rayi. So ka betiye arondima. Mais abundi bituma na été. Maman, sur votre permission, to kini mosa na nzamba lobi. So ki boko zong sa motema sima. Boye ba ko libérer parce que
docteur azokota ni na kati ya prison o lelo bana na yeba kozanga erolia o lelo famille ko vivre na difficulté to moni ki avandi na makala menzoka ndi na sima makala wana emso ko peut être vite na kombo na Yesu parce que ngana monoko na ngai naza censé kolobaka ka positivité non que négativité. L'homme de Dieu n'a pas si bino merci mingi et monsieur Zamulaï toya kozongela pour que toyeba toza na combien de sorties à prison. On a au moins ba grand prison tozali na 4 grandes prisons ou 5. Toza na prison il y a 6 jours de mort. Toza na prison il y a Mipepe. Toza na prison il y a Zamba. Toza na prison il y a Mabele. Pe toza na prison il y a Mai. O toza benga mer. Pe toza na prison il y a Savane. Mais na kati ba prison wana eza loko ba grand prison. Ba grand prison mais ezali na ba sous prison ou ezali encore millions de prisons ou peut-être ngana yebi mukie mutumsu pas koto zala na connaissance ko de kangai. Donc de mon côté, prophète de mon côté, a tout côté ba nombre il y a pas prison. Il y a sous prison mais to maîtrise mingi 4 ou 5 grands prisons. Numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone bande ko nyoso bazolanda biso pour la bombe CP téléphone bande ko bazo soutenir orphelinat ko lesa bana makamyo surtout ceux qui balingi ba atteindre biso ezali 085 plus 243 85 61 94 94 0 à la fin. Le numéro de biso monsieur ezali 081 41 88 Monsieur Zabé poste téléviseur. On a battu ba moni 081 41 88 012. On a le numéro de biso ya Vodacom. Ça nous Orange Monnaie, ça peut na M-Pesa. Mais mon tout surtout ça n'a besoin il y a délivrance na yé. To ça n'a besoin il y a ba question. Donc à côté benga na numéro on a reçoit biso papa Eli. Merci beaucoup l'homme de Dieu et na bande gonyo peut-être monsieur boki numéro bien té numéro ils allent afficher na ba poste téléviseur na bino. Tu recherches tous les deux numéros à l'homme de Dieu. Azala na mototé pour yamba téléphone. Est-ce que Moutazali secrétaire? Non. Bino mo yamba téléphone. Direct. Oza na problème, o moni ke malobato lobi awa et beti motema na yo o comprendre que yo peut me vivre na à prison. Benga l'homme de Dieu a rozala rendez-vous pour na ressembler pour na bino. L'homme de Dieu, tous ici merci à Mingi parce que on dit maki koya pour na ko éclairer et ainsi que un message au PC. Mot de la fin na yo et rozala nini poto aussi c'est monsieur là. Mot de la fin nanga ezali que bato ba maîtriser le komoko oyo yebite to basala ensemble mingi oyo yebite ko kansate suki wana il faut ebake ezala ba biloko mususu oyo yebite sala maka oyo continuaka. Donc si tu sens que tu as des problèmes spirituels na ba biloko to lobi to sala bandimi o baza ko souffrir loko wana o ko benga biso to partager na yo ba ebisa yo technique ni loko to sala pour obimisa pe église ensemble to bana ensemble o baza ko kangama na kati ya ba prison. Le mot de la fin et ça que non bande ko nyos bazolanda biso ba que Jésus viendra. Ce qui est soyez téliwe zali. Donc to bongwama, to ça va vrai serviteur pour ceux qui aillent, to hériter royaume. Donc c'est ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci na bande ko nyos batala ki biso na chez biso télévision la chaîne qui vous ressemble. Ngala ko loba na biso nyoso ce qui Jésus Christ de Nazareth azongité to yaka toujours na oisika pour na kofungola peuple de Dieu miso. Beba bisika nini okoki kocha matambe na yo oyeba réclamation nini oyo ekanga yo na famille pour que mona bénédiction na yo kimia pe grâce ya Nzambe etika na mabota na biso. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.